Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. naebi makambo mukuna te naebi nakutanaki na mukuna te problème ezali awa ezali plainte ezali eza en cours tokotika mais problème ezali non écoute même individuel naza mwana naza na droit ya koréclamer moko ya papa na nga loi ya empêché nga te donc c'est ça soki bamisusu bazosala te mpona question otuni nga olobi boza ebele bamikolo bazali na famille pourquoi kaka ngai nakoyebisa oke oyebi famille na biso eza nanu divisé il faut oyebaka nakopesa oyo bainformation ebele famille eza divisé et puis famille eza na bato oyo akoki kotelema te adéclare azobanga kokufa lokola ngai na sinya na ngai kokufa bandakala na bino il faut ngai nakende na makambo ya papa tina suka parce que ngai mpe naza parmi bayaya na kati ya famille nsima na ngai mpe baleki ebele bazaza soki 4 movi baza baleki donc naza na droit mpe ya kotelema liboso mpe nataki mais il faut toujours koassocier bandeko soki makambo ozoloba eza ya solo oyebi ke le 17 mai awa depuis papa akufaki tozokende 19 ans yango eza pasi kotala na 19 ans si réellement makambo ozoloba ya solo 19 ans après musée a mérité la réclamation à la télévision, 19 ans après, il mérite quand même de l'honneur pour un grand travail au Sali. Musée, au-delà de tout ce qu'on peut critiquer, mais reste au top par rapport à Bateau Bakoti na Lisola Mboka na Biso. A mérité la discussion. Moi, le fils de Kabila vient d'être enlevé maintenant là même, devant Kabamba. Alors qu'il venait de passer l'émission avec Dambosolo na politique.